bana kini bana poto serviteur na bino ye obolingaka na kombo ya jino basuso pembe ola osiliki kamosika ngwana mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ya ba artiste Congo Makambo TV Congo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya ba musicien Congo Makambo si tu es biso ba information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV bolanda ba actualité tout bolingaka théâtre musique football en tout cas Congo Makambo TV vous mettez là Congo Makambo la chérie Copertos dessin et set osanga orgueil osanga na yo orgueil nyonso ezana kati ya Congo Makambo ele biso ba biloko ba bikwaka ba ntongi ba nselele Congo Makambo Congo Makambo TV et biso ba réalité Congo Makambo ba information ba source ba information ba source en tout cas Congo Makambo ninga lo beate chochocho mboka na yo sali na bandeko nyonso kozolanda biso na chaîne YouTube na bino to na ba chaîne YouTube na bino ya liboso Congo ya Makambo TV oyo ezali eloko na nga mona ebisa bino ki bato na soloka baleki ebele yango nasali bino chaîne internet wana Congo Makambo TV donc à chaque fois ebisa bino bosabone mwana mosala na bino moto na bino kaka oyo asalelaka bino mosala à travers mosala oyo nazosalela bino epuis na émission na nga masolo ya mikolo ebisaka chaque fois bato bakota te bana mike bakota te po bakozwa sekani mabo en commençant j'espère que boyebi mwana mobali azosala mosala makasi Hervé Mono leki ya bachika asala mosala makasi asimbi caméra yango bakena montage yango akeboye donc mpona kosepelisa bino toujours pembeni ya Jerry Cobetox chaka kongo ya bato ya théâtre puis bakiselanga lisusu esprit des morts so meki na internet okoya na ravin alors lelo ndenge na mesalaka kosala bino mosala à travers ba chaîne et surtout ba chaîne partenaire Africa Telema TV Boss Ngala panza biloko wana ya kosala bien et puis descenser tout à bango TV ya Clarisse Plasma bozwa biso pe lisusu wana et puis chaîne moko na mwanda de la part ya Eric Bladika bozwa biso toujours kuna po tozokoma ti mwana alors Jerry Cobetox de l'eau ayambeli bino artiste moko ya cinéma on a pixé bino au théâtre so lingi théâtre qui est na salle LSC na France lingi théâtre qui est na salle Mongida où ils ont télé déjà où ils ont un réalisateur déjà ils ont cinéma boutique ba crise de mots boutique ba complexe donc boutique ba bon ba théâtre to ba bouquet ba ça artiste ya cinéma a marqué empreinte à sali parcours na makasi à l'école de monsieur Belé à Loba mais lelo et pas ya Jerry Cobetox n'habite ce qui nga mo resuki ça y to yemo ko resuki ça là ba question na botune lelo na songi na ko tcha lelo pour les oleka tout autour na ye donc on va émission mais avant Hervé Moyo à mon exception invité sur chapelet au tozanaye on va bengi sur Sam et vraiment c'est le musala makasi tikana ke no pesa mbote na page Facebook oyo eza na vitesse mikolo songi mabe zo partager le Jerry Cobetox et puis sur mbote bele et puis sur le mot terroriste bien qui n'est pas comme ya papa ya mère rêvé au faiblesse nigneux au faiblesse mon Congo passe tanga wisi ya Suisse pour que José de Londres si David tema ya maman Charlie Malongo et puis mère couple na Suède mama dongo mama tema ya futi ngoma moi so abengi la mobile la publicité Hervé Moyo fongola poto la kisa artiste ya cinéma tout ça na awa na plateau Charlie Bon donc plaisir à toi on va commencer c'est chaque Congo ya bato ya théâtre pourquoi chaque Congo boye aza molobeli ya biso bato vraiment la CP de Jerry Cobetox alors chapelou sepeli makasi puis na pena za leselo ya mayo bato bazotalo à travers ba film nous ça mikolo po ba bi ça n'engage que moi je dis des kufa niveau internet et sur vitesse moko donc ya kolobati chapelet pour les cas de monsieur mais il y a une histoire Jerry Cobetox et c'est
tomona mbala moko ni chapelet l'air mosusu esalaka mpe mitema mpasi na bato oyo babanda na yo avant ko mabe mosusu na oyo ngai nayebi to bato bayebi to bato mosusu voilà parcours à chapelet l'artiste ndeka na continue koloba ndenge na banda koloba ndenge na kolobaka yango chapelet l'artiste aza artiste comédien ya lelo te oka ezalango mpona kolese baacteur oyo babimi lelo te nalingaka bino napesi bino bambote ya lo napesi bino bambote mais eza mpona kolese bango te chapelet l'artiste okani na 99 na batepa ya bebe moto wana aza acteur moko ya bakala chance esurira te babima mpenza te baleka na bango me napesi ye mbote après année 2000 na basi monde professionnel déjà mpona kendaka kote ya théâtre classique nakutani na fie na ngai Jean Lemba nakoti kau ya lampuru donc la kau ya lampuru nakuta déjà balede ya bafestival naki bacameroun bagabon déjà naki bapoint noir esika nakendaka koyeba babitan ya point noir babengaka bango bapointe negin basali na joue na basale na bakinawa basambo waloni gisel na joue na basale nondieg na suite mois ya okende bafestival jocas ba-rcg nabina babale nabina bakiti na mesa babale Camille donc déjà par voilà de 2000 à 2004 chapelet azalaki déjà au-delà ya mambo ndenge nini ezokende donc chapelet azalaki déjà artiste nayebi que mambo eza pena dans le bon quoi banivelle bayebi ndeni mambo yango ezala epuis ndeni mambo ezokende voilà parcours ezalaka ndenge wana na ebandeli nayebi te so na procédé déjà kaka olia wana na ebandeli voilà sukana mwana moke j'espère que bato nyonso bolanda biso à travers monde entier et puis na province na biso surtout na katanga to bashi batala bagérie comme chose makasi balandaka à travers biso oyo puis na mwanda j'espère que nabi déjà beaucoup zonga na chaîne moko de la part ya Eric Badika alors bato epele surtout na Angola bazo se poser la question chapelet na sina ntango oyaki ezalaki na ndenge nini non mais chapelet ya sina fin 2003 depuis 2004 chapelet ya sina koya na nga sina bato nakuta bachapeauté nakuta arrivé à Mike Kanza la Duchesse pièce aza kosala période wana ezalaki bamama ngwanzu baduchesse baosala mama ngwanzu nga na orépété donc wana siko au départ ya baparcours à bani baokende ser na ngai Charlène Benz aye kosenga po Charlène aloba pena Charlène aya pena alobaki aya pene pa pasteur epa ya président aisa président nzambe arévélé nga nasala groupe yamso bato bayebaka te nzambe arévélé ayasala groupe aya senga nde Charlène alongwa biso tozala après deuxième pièce kaka ya Rolanda ezalaka affaire à visa président Caleb faux pasteur alati des alliances na mosapi moko et voilà quoi bandi déjà ya omeka troisième pièce na vue départ fataki kuna keke pe osala son excellence fataki ministre tojoua siko towe na popet tozala bajunior kombozo babiso tozala bajoni bob banini donc voilà départ pena kofungwama ya sina oyo biso bazalaka kobenga bana ya français donc biso toyaka na setili ya français mwa mingi voilà sina keyaki ndenge wana marqué guerre mais na sina nalaki ya sala merci beaucoup marqué guerre mais nakotia kisongisongi ntango namoni oka kokotimaka mwa guerre wana mponga mwa kisongisongi esalaka ngaja nayebi ke tokolobela eloko oyo nazosenga sikoyo na réalisateur nanga Hervé Moyoleka Bachika atiela biso apropose biso nano po esala plaisir na bato ebele oyo tu bazolanda biso bato ebele tu bazolanda biso na Luanda na Canada na Londres boka bamirai mayamba pire petit nanga ya mabele ya mbinza esika azali na Londres epuis nabosani ke mon ami personnel est parti pour un long le Bigérie, j'étais en charge, malgré charge à mon délégué à Badiri. Donc la régie totale à moi, et l'autre artiste
asaeli bino aza sur scène bongo tozonga juste après to continuer le show. Toi ko remplacer Osama azawa. Mosolo, mon commissaire, si sur on a un commis. Ti héros. Never Sama na combien ouais. Sam Aza est discipliné na niveau 0. Vraiment Azo respecté armée chaque jour Aza na ba kwiti, chaque jour Azo bimisa ba trouble li banda Azo kanga batu donc ye Aza na bikanga kanga ngana ngai pembe dia ni ba sa pembe ya solo siko si yango nene yo bino mama maman bokotambola lokola leta ali te bokotambola boye bokomula lokola bino bato bosukisi baluka yo mama baluka yo nakoloba nakonyata fimbo sika siko esalini neti nga la otuna esalini bokotambola na infraction lokola boyokike moki makambo esanze. Merci beaucoup Hervé Moyo pour na extrait wana to vous aura mon muke pour epesa bino elengi bientôt vous vous wambi mukolo na moyo to sana e abolibela bino de la part ya Hervé Moyo na pesi mbote na bienvenue sans mila et Milas Matankwa na pesi bino mabote pali na États-Unis et puis na moni artiste bazawa Eric Moulasi et puis Clarisse Mambwata pour vous na quand même la film. Alors Chapelet tout autant et puis c'est aux autres proposés on peut savoir pas producteur d'autres on a la chaîne internet. Voilà donc hello voilà ils ont ramené une bination à ce qu'on voit ils ont biloko nzamba sa mikolo c'est-à-dire désormais on a un contrat na Congo Couleur TV. Congo Couleur TV. Ah, Congo Couleur TV, na PC Serre Nangai, merdi le Fungo là, à présenter à Kunana Gingombe. C'est-à-dire Congo Couleur TV, merdi en tout cas vraiment. Salika Ninge Toyo Kanagi, les loyaux, Glody Azoso, la bien. C'est-à-dire vraiment Glody. Signé un contrat donc désormais on a vidéo qu'on a pas peut-être pas compétence donc on a mis parce que ça pour nous mais ça c'est que vidéo il y a télé de formation donc à télé de formation pour les former pas na télé il y a on va comprendre les gars nini maman aux télé il y a on a fait la 7 minutes na otikaka public c'est-à-dire population bunda mais bobunda nango mais bobenga nga pour esanga ndeni mamboze mais ba bunda nango elo mo pe moi celui mukena cha Chapelet Sam au sala groupe kana liboso ya ba leader rebelle ko ngana na songi na banga kanzala na liwa au sala groupe kana mais ndilo ko décider ka ba no za bana ba ezalaka ke kokende ozona no moto quelque part a komoya pour ozongela suba faire ubeni tant dans le makambo yo dernièrement Toto Vanana Papa et moi de Souli a posé la même question. Papa et moi ebisinga le leader groupe eza ya kala mais pour na nini mam nango eza penza ya kala te na bité Chapelet l'artiste aza ya kala c'est que musala na eza kati na eza vraiment ya kala koleka. Qu'est-ce que je veux dire par là lelo bana Paul bagena décevaye c'est que yemo ngone mutu azali na posa il y a bana ko jouer trop na ba groupe baninga non Chapelet l'artiste à sala groupe Chapelet l'artiste a mis groupe eza atelier de formation nettoyer formation aye bosana côté poso ba mombo ça aye pour même na théâtre oh mais nga toko keno siko to tikino mambo yo to bani mambo décortiquer théâtre eza nini théâtre ngona sa nini to sala ngo poani o mona bina na panzela yo o comprendre mais batte bele ba leader bele ba yo banani ça dit tenga na tengo ma mutu te non non ça problème na ba leader na solo mambo nga na problème na Chapelet l'artiste na préciser na Chapelet mutu ya finene que Chapelet l'artiste vous comprenez ça dit na yebi mamna sala et puis tala papa 17 ans carrière eza 27 vous en a pas vous celui 17 ans carrière on sundola bana non mais net là c'est ce qu'on a na loba Chapelet sala groupe est évolué Chapelet azali seul mouton na pandal groupe na bimi na TVT groupe na bimi na TVT
mais chapelet azotia libaya afutisi billet bato basombi bakoti plat voilà te mam na oloba c'est-à-dire faut tuna nango okuti boka batere ngoki batere mosusu osola bango bien okotuna mpe kombo batere obika so natuni Eric Mulasi akotela kaka po azala petroyo mampata Clarisse mampata akotela yo biso tolingi nde baimage peut-être série wana napesi bambote ya tro na les amis de Jésus napesi mabombote ya tro na mampata Clarisse mais tosolola minimum ya mosala ndenga na oloba oni neti mambo na expliquer yo groupe atelier de formation nanu ebandaka TVT mais groupe wana ezosala ba spectacle futi billet bato baye bakoti plat atelier de formation koya na ngane bandeli na groupe mobimba bato bayebi na répéter na basali ya minene neti ba fan pop kasi TV on répéter na sala TV obana bazoluka voilà TV wana visibilité TV wana oyo zobetela lisolo ngana zaka oleka na chaîne moko na kii na bandi koleka na chaîne na boyaka makambo wana pourquoi ekoma na temps moko omoni un bon artiste aza moto akofutaka chaîne mambona ya likolo kutu bafuta ya yokana expliqué yo ekomplika bamakambo ebele epuis nga moko nazwaka pause elobi nango quelque part bana na mipesaki na mosala ya bana esalaki ke natikaki atelemo okomprendre mais bana oyo bazalaki patient si lelo baza na chapelet l'artiste yango sikoyo lelo la plupart ya bana yango mpe babandi mutu no bozalaka na ye bando osepene neti nani ozalaka na mutu moko après yo ezalaka ye après nga na groupe côté business nazalaka nde na côté business que je sali mon grand frère propre lelo akoma mpe akoma après maman Mindondo c'est-à-dire azara après chapelet l'artiste lelo akoma après maman Mindondo donc je lui salue lui c'est mon grand frère donc azara ye patika yo te mais ce comprendre oh nga kuna tika kale bon so ya tiki oh yo c'est comme ça na bino te oh na bien yo bato nyonso to bandaka na bango yo kantina ebite ko banda pela bato théâtre mosusu lelo mosusu ba pemeni yo koti makambo nanga voilà ça dit ça monde na ça ya nganga le bikaki siko a oyebo ko sali film to moni extrait na bana o le bi atelier de formation est-ce que pour décevoir comme sauter pour na nzunzi et na décevoir mutu atake na nga na décevoir yetu groupe eza yanga eza boulot nanga idée nanga mam nanga c'est-à-dire nga suna profit de na décevoir public nanga tika na pemisa ça chapelet kwa muke pour la moyenne d'atelier mingi hervé moi pardon ko tenir nga liberté bato no sokona na biso balingaka artiste aolunga bazo illustre ba image na ye et osala plaisir pour biso awa boss azalaka te boss nga moko ne muna vandi awa boss ya Congo Makambo TV oyo eza chaîne na bino na sel bino pour bateli nga liberté to quel surtout soit extrait ya film wana j'espère que vous osala bino plaisir na bato no somola na biso boko to na sema oni basalini mokonzi bakota mon infraction bakote mon infraction où il abine confiance yani osalini elo côté papa te ole kala biso vraiment bamba kangi biso ina biso a ezala alors belo akangeli biso alors belo akangeli parce que lobi bien tenga la funa na auditorat militaire na biso auditeur na biso bosali elo côté eloko bosali ya nini simati mama influence ala papa basaka biso futa sa ils ont pas kangi na Maman, voilà, c'est aux têtu. Aux têtu, na tchao, na kon mo na tchao na. Aux têtu. Papa pardon, basalini. Pesana ordre. Basalini. Mokonzi. Nakolo ba ngoli bosa basoda. Bino moko bosali eno kote mokonzi. Bali na infraction de Di basalini. Bali na infraction. Yo. Bali na infraction mokonzi. Oye, il faut que tu te. Bino moko ba komona na mission. Sam. infraction ni. Basalini. Mokonzi. Basali on. T'as un problème bango moko ba iko ta mon infraction. Maman, mokonzi il kabuni ba ko ate. Oye, il infraction te. Yo komona te moke maman te. Bo ko ta na mission bino bo mona te ka il infraction. Sam, yo le baba Sam. Mokonzi. Tokolo ko sakana ngai. Na ko sakana ote eloko na kangeli bango na yena bango ba tsa bango na buruko. Pour un débordement de taille et de masse. Donc comme on a dit que batomi bari ba côté mon ko na 6 personnes. Ba kanga ko tu. Il y a une infraction. Kanga. Merci beaucoup Hervé Moyo pour na extrait wana j'espère que vous olanda ya artiste na bino azoli na plateau j'espère que ça lui plaisir
mais naotike moke te mpo nga na songisongi internet nabangaka nzala na liwa tozocontinue Hervé Mboyo fongola chapelet totali sur extrait topema mwa moke mpo namonaki yo mwa tension emataki alors lelo sikoyo osali groupe na yo nasala groupe osala groupe na yo oui siège ezali télévision ezali déjà site internet otangi déjà site internet owandoleka mais site internet eza problème te bana ya Kinshasa bazoya formation balingi télévision ya Kin aleka bamona babeleli ye aleka bamona ki azovivre est ce que biloko na surtout sobongisi yango kasi yango moto ezosalaka elobi akovanda mpe boye abosani ke ayelaki koyekola aweleli mbamo ayeweleli étape po akosala mpe filme moko mibale te moko esali six akomobude mpe na kotauta mabende yango wana okomprendre nga neti nga nalingaka bano bayelaka mosala bano bayelaka tv te mais bano bayelaka mosala oyo nyonso tu balingaka nga toza na siège awa na na siège na nga groupe mo mpe répétaka awa donc natandaka tosisa mwa blo ya mike tozwa moins de groupe mais siège na nga yango groupe moko tenga kuma groupe yango te groupe wana répétaka awa bakolo place nde bayebi mais nayebi kaka groupe mo ya théâtre répétaka bayebisaka kombo te bon ils ya bango nayebi te nga na sola na chaplonio eza trop problématique te nga nazaka nde nga naza nga na chapelet obike ndenge nafongola mama parenthèse moko boye fongola ngoko mpo ni boyokana te na amino moko boye bozalaki ne beintime boyokana na lisu te nani ami nanga intime etana wakomona chapelet oyebi ye tala caméra oyebi ye ka makambo yango yango oyo nga na asongi bamasala nga bami nanga nyonso nalingaka bino napesi bino bambote tanga bakombo na bango Igor 2 minutes masala nga oyebi bapako tosala na Chibangu babamba biso libanga epasola parapluie motuka nao tokima toya tofaza shengai tanga bakombo JD napesi yo mbote po oza leki ya masa na ngai manager kiliwa masa na ngai sala démonstration na boîte tanga kombo continuer dès déjà manager napesi mbote na Hans Luzolo ya baluzoskin oyebi mamutu za bozana bango na Kenya napesi mbote na la duchesse au papa biso otanga bata poto margaza na Kenya alingaki poto esimbaki te papa biso mtoto bimisa napesi mbote côté ali nani la duchesse Mike bakanga nani ouais la duchesse asali journée mobimba bakangaki de 14h abimi lobi na on attend ngaku na yebaki te babengika colonel Mobwa asali intervention lobi ka ya lobi na momba mo papa benga yo non mais nazana camarade no mo na passé bouma ka bisinga ya merci félicitations en tout cas papa salinga bien ngabina ndeni yote bakanga nga papa mtasenga intervention na ebisi wana papa na yo en tout cas masala ngai merci tokena ba oya kini ya ba oya kini napesi jide mbote kotosola bien chance otangi ya pembe aza pe ya pembe napesi Muscador ya mwindo mbote siko bowela ina mwasi pwani bowela ina mwasi pwani nani tuwela na mwasi na ko comprendre mambozo lingolo bate na wala sone la nini na mamba nani po bino ba artiste comédien surtout ba mibali na ba basi ezaka ke alinga on na Facebook atutani sibino olepe bobo eba ke aza musika to bundela ete to sona te bobomi kindeko d'abord premièrement na linga mwasi na Facebook te so na sali demande to so la bien pour na sala kana mutu na bateki na sala demande par contre na binaki bon c'est un idée Hervé Bendanga bien Adam Suluzolo boyoka na été point par contre bande wana kombo luko tu na ndé ngwana yango wana na nao c'est la ndebi mapana maza collègue na journaliste oui azam tamaboke mais oui vous êtes sinar quand même et ngala tanga batu basala théâtre lelo bato basala théâtre ba Jericho Betox babobo changa na makamwana te bango bambote en tout cas kombo zotanga na théâtre na ebité solo bakataki aza journaliste aime ça posanga ba question mabe bon dommage na ça pe na émission na été totanga mambote ya bato chapelet eloko nga na osola na place mabe eza tolinga to bongisa yo na ndeko no boweli nini na kisongi na nga wana lobi ya nga il paraîtrait moi si mais na kisongi na nga lem suna s'est trompé yo ebisa biso vérité na source ba olanda chaka Congo yo za chaka Congo poni to benga ko bongo po yo olobelaka ba artiste comédien ça dit aux charge na biso so lelo yo kike na problème nanu ko to benga te bo ke olobela ngo déjà et ça déjà bien merci je te félicite merci. Mais kombo ya muto zotanga ngata na Sinac na uta ko sala émission moderne dernièrement na petite sœur mongo ya
ya biso ya sinaka kala lelo komona Bob Simba Deborah Bombole na PC Bambote Skali na CHP aposenga pe ba même question mais tant ngana na sinak parmi ba chef ya répétition Deborah Bombole mutaloka nga koti c'est-à-dire répondre na pesa mais mutoro pesa pe rap pe lelo maleki on a vitesse ezalaka nango maintenant bien Jerry Matondo tant on a joué film ya Mike Kanza la Duchesse abenga masa yaka yo joué Matondo za ovana na ba na eba eta lelo président mais lelo Matondo dans les ponts sera morning abenga nga président bonjour leader Jerry Matondo leader boni ça dit après singa no yanga nga zonseli yeye est-ce que na vani na manquer si on massa na après ça ko respect on a nani on ozotanga kombo asala tête na bien batuntu baya basisa formation te mutu msoko ya ndongo za boyi na koya pe lelo na bipesa na caméra na bandi première mission deuxième mission bato basanga ozo mekane ozo simba net simba te na kati na komna ngo beta bale est-ce que na lika mambo botu osaka confondre makambo mutu osaka ajo ba film leti mutu na zoboka Clarisse Mampata ajo na même film ba jo mwasi na mobali bige mambo konsika confusion ozuya mu film msoko sala mais atana mbanza ngungu babinga oti o comprendre okosa film eleki na ope na poto mais atana kikwiti babenga ote po ba bisoko jouera bien mais tant aussi micro babengi yo po ba ebisa yo na micro donc ça les ont confirmé que na théâtre simbarate yango simbara micro mais il faut zoter oyekola ngana na chapeler l'artiste ya musala oyo ke Mami ndondo so avandi boye abengi chapeler abenga chapeler na nenga ni te ba niveau to ça bon ba niveau organiser maman na soirée na ba les banquets que chapeler l'artiste a simba micro na sala one man show en français pendant 45 minutes batu batemba beti maboko c'est ça être un artiste on comprend ce que bato so tanga combo est-ce que so bati na bien voilà ozongi pena bien Ans Luzolo Mike Kanza na li solo beta on a Duchesse la Duchesse aujourd'hui nani Christian Shoga bazara na show tozara na show moko na Victoire bon ba benga Casino Longindo à l'époque Jean Matantou abengisi bango misato na ndenge na bango abengisi chapeler l'artiste na ndenge na landelo lo etsa ce qu'on a commis tokuta na spectacle Duchesse a ebisinga bi melo olosa spectacle yo moko landa olosala yo moko public eza plein yaka to sangana to jouer biso nyonso ensemble masanga na pesi mbote sika ali na pesi Ans Bambote na pesi na président Sam pe Bambote ato na moni mbamoko Ans a bougé quand ezaki na période nzonzinga kala ke melo to sarande to zaki on comprend mbala monga na zonsi bana mai ngabi te ngana na spectacle nanga na osanga moko mais na ko sauter 3 personnes bavandi baoza basa spectacle na bango mais ngana matin na spectacle ngamoko na bando sala one man show en français je vous dis pendant 30 minutes Mike Amata abambanga mbongo plus de 24 000 mais babilo ko na surtout solo ba so ba image nango pour les lomo la miso mutu so tshelo temba ko to doute il faut ça ba preuve ça moni mama oloba ngana ko mambona te ko ba jama tantu ba so ba preuve jama tantu moko yebi babilo ko eleka leka mais ça makambu ya temps na époque lelo no beta masolo wana te no beta masolo ba artiste bon ngana ngina tuno kasiboyi lelo eloko ni nezoleka entre bino ba artiste comédien surtout bana mibali bokomi ko swana ko bunda ba misusu ba mozo lititi a chena tso na se lolemo po abenga mutati ndele $1000 bokomo simbela ngo kisi pourquoi tout ça moni na expliquer lo moko ngana za artiste nazala artiste pona ba fan te na ya kokoma na TVT po batu batala ngai bakabila nga ba mbongo basa nini nini so bolo ba bongo yebi non mais preuve venir na expliquer au parcours nga bana théâtre des planches ezali avant que festival place boy ba katelo caché na lelo ezali moi c'est poto na mbongo omoni sika sikoyo et sika sikoyo ba benga biso ba mandia ya mwana parce que soki artiste na ba kisi bokomo simbela soki artiste autaki asali musana yeke producteur akateli $500 $1000 na limite ke autali titi na lolemo wana ndenge yo lobi pozo moi c'est poto non mais attends il faut des chapelet est-ce que na kosi non mais yoka o asala ngo na yebite nga pena ndi na vandi boye na yebike ba Romaine Poiti ba Stéphanie Poiti ba Clarisse Lukombo rombon ba Christelle ki ndako bazotala ngai
vraiment on a tenté ya kotia lolemo nini na lolemo mpona mwasi ya poto non babi makasi na boma okomi surtout bino ya mibali boma baba ya basi mama sokolanga donc danger donc ngai bato basepelaka na nga na mosala sadi nga bino ezalaka moto azwi télécommande na ye avandi aotala travail aotala ndenge moto asali ndenge moko na bato nyonso tu bapesaka nga mosala tala kaka pendant au moins 4 ans groupe na nga elekaka na tvt mais chapeler l'artiste mais yo moko zo tourner voilà est-ce que on a une koma yangwana chapeler l'artiste en action toujours et puis ça ba film il y a ba succès na ba groupe abato ça veut dire ba ovani pena na parler ba bengo invité au komi pena bo to mona ko dernièrement na tv ya kina ezaki okota kité ozaki acteur te ezaki ba benga ki opeka acteur na groupe nini ya Nana Amelia ah comment ils sont là ah compétence aux problématiques té Nana Rosa charge nanga té pardon azama sanga la pese mbote groupe ne bani non na si bilo msupe za nanga komi kitisa ya koma moto to travailler même ataye moroso tunie likambo ya lobate chapla za charge pardon charge na mambu o ngana na ngona leki groupe na ye mobimba ye na pese mbote ya masanga depuis 2006 on a problème na groupe na té guié na pese mbote mais groupe ne mobimba so na zui yango na encadré eza likolo preuve ani nasalela ye 2 films na tous les 2 films ye moko abenganga chapelet merci et puis lelo oyo tuna bamatuza ofana na bato bakoma bafilme oyo amina chapelet ya men nga na boya lelo probetokisa komi filme na ye na vandi obriefe nga role na nga mais omoni mpena msu role na ngai eboto nango mpe filme encore bino mpe bato balox boye lokola ngai bafashion bolingana bino kojue barole mo boye teke babebisi yo face bakati yo suki dispe kobeba mwasa pota kolinga lisu te mabe yango wana nasi extrait oyo bato baotala bamoni bina ke na jouer policier et puis policier moko ya mwa comédie nazopesa éducation mpona koédike bapolicier oyo bakabongo ça veut dire problème na ngai eza nini ngai producteur akokatisanga lox tiango lelo auditeur ayo bi film oyo senga yo jouer pasteur mais pasteur moza na kovo o jouer boy na bani na tout na e caché à lox nanga c'est là et bon yo resala pour la visibilité na yo te pour na haute mité katé il faut que producteur est ba producteur na Congo ba au même mambo e pesa nga kanda pourquoi na loba Michel Adilu ya autokufa iniedo toki nani so nani bafuta billet bo ba ya kokota la bembe na ya bazaki na enterrement na été mais na chaîne na ye ya bango ndele kaka 24 heures sur 24 on comprend théâtre ya vie masumu le na chaîne été so ke nango kuna ba lo ba tete mais pour de se vailler na bi solo na biso to de se vailler faki ba iniedo ba vie na bino ba de se vailler il fallait banani soki banani ba roki ba commando banani ba ya actuellement na ya est-ce que na lobby c'est là Michel a dit nous ya personnel so ka boya c'est parce que pour ani ndenge bino mo ba artiste comme les bo manzonzi moko na bino mona producteur et ça la film moko ayebisi la bi pesa na oselo 4 films na film moko na yo salaka après siko hier bon ndenge nzonzi nge kufa Michel a dit lui asoka aboya théâtre pour nani a solo na ba vie na bino moko mibale ya mboko na otanga kombote a financer bango mbongo ya encouragement abila bango bonso baninga bino boya na lingi ndenge film nigérien ne ba ne ko leka na ne théâtre ne ba luli ba biser confiance ndi alapaka mama na ye na tata na ye akokotia théâtre na chaîne na ye te est-ce que ça la mabe kala tozaka na théâtre moto benga théâtre de chez nous théâtre de chez nous zaka soki bandi laisser tomber bandi batutu bakoti na pale batutu bazaka mona ngo ela na expliquer papa batutu bazaka mona ngo danger so tuni na mutu ya ba mama ebele lelo aoyebi so bosaka na bino théâtre bien ba mama kala mais na suka na ngo loba théâtre de chez nous eleki mais tika na yebisa yo théâtre de chez nous zaki na ba erreur ebele bana mususu babimi lelo bosa ba théâtre ba yebi ko leka kutu ba vie wana lelo na explique je te dis vrai omoni ba théâtre kala ezaka na ba déplacement scénique te ba théâtre kala ezaka na ba norme ebele te tala nga na avantage te naza ndeka ngaka na eloko moko napesa bana na nga tu baleki mpa na ngai mpo yeba ye ana charisme artistique so oza nango te se ozaka mpena mona chapelet te nazo explike yo yango nga mona na okomoloba boye naza nsima nao ngai nzambe apart nzambe na mosala producteur te producteur akoka charge
on charge yango yozo ba charge producteur ko charge to charge à musala mais yanga moté. Merci beaucoup Hervé Boyo, pardon vraiment. Tu tire le moins dans 6 minutes ou 5 minutes. Voilà. Tu chité na chapelet et j'espère que Boyo qui va propos à tenir par rapport il y a parcours na et puis na moi songi na chez moi muke j'espère que comme ya papa ya mère rêvé tangawis na Suisse. Om Congo passe au systématique marathon teneka benga na numéro ya na CEO ya Jericho Betox. On fait son numéro à Koumou à Pape Tangaoui depuis Suisse, Dakanga Masolo et Nabo Sanité, mon ami personnel Fanny Tsumbuka, l'intouchable et artiste Nabiso comédien Moko ya Moko yo, Obazo Luka Luka Basimba me ba okukati. Alors président Chapelet, Tomi Kokene na shit, mais na saka na rubrique moko na salaka, na éviter sur yo déranger. T'es dérangé matin, na émission donc ça dit ton émission c'est une demi change à Mamounion ça donc voilà. Dans la rubrique moi il y a vrai ou faux à la caméra président Chapelet, il répond encore par vrai ou faux. Voilà. Et ça bien. Appelle. Vrai ou faux Chapelet Azoluka Adam Sibabunda. Faux. Vrai ou faux Chapelet Abota na fille à théâtre. Faux. Merci beaucoup Hervé Moyo. Et ça Léondé. C'est faux. Faudra t'amour ça bien. Faut que tous les deux à faux, t'es faux. Faut que tu et puis muto tangi combo. Nazana tante. Abunda musala. Boy ça sont la théâtre pour te ça mam. Son temps mambo micro aya mbanga émission na répondre na ba question. Voilà na ngaki déjà il toke na lilo basuka la bato ba Holanda yo. Ouais. Bato nyo surtout ba sepela na Chapelet l'artiste. Na pesibino ba mbote ato. Pesibino ba mbote. Mais boy ba que désormais Moussala Pene Zongi, na la pena Jericho Betox, tu es bandeni to sala po biloko nanga, eko tapé na site na ye. Ça dit nga na luka polémique te na luka problème te na so la pe na Glody na soli na ye. Ce Glody lo na banai na contrat na solo li et puis c'est bon bo na bilo na site ya Jericho Betox bo Congo Makambo. Na Congo Makambo bo na ngopé na Congo Couleur TV. Donc déjà à partir de la semaine prochaine, biloko zoko tapuna dans les bancs. Dans ces peines émission, la ligne a profité, n'a pas son numéro avant la boca. Moi, 2-3 combos et ça l'a bien. Plus 243, plus il y a Willy Mouchen Inde to Messana Roloba. 89 93 18 887. 89 93 18 887. On a sur Bengi, aujourd'hui Chapelet l'artiste. On a profité d'après sa bateau. Balingara ngai o basutenaka nga na musala na salaka batuneti mutuneti Chéri Sangola, l'homme qui souffre de l'obésité financière, c'est-à-dire moto mbongo ebele et commissaire obèse na Irlande na pesi bambote na pesi mbote na Katia Bueno na pesi mbote na Olivier Bueno na pesi mbote na Clarisse Lukombo na Londres, Stéphanie Poiti, Romaine Poiti na États-Unis. Na pesi mbote na Christelle Kindaku, la charismatique, mon bébé na Belgique. Na pesi mbote na angaye. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup, j'espère que ça a eu un plaisir ya recevoir na artiste et cinéma Chapelet oyo to soina oyo to songi à travers émission na bino masolo ya mikolo et ça bino à chaque fois bala mike ba ko tateli bangi bimara na poche. Vraiment bateau bokima nga mwa muke na ça bino à chaque fois na zakare internet so salinga mabena olobaka na TV bokimi nga pona zaki na day bokangi ba phone bokangi ba nini mais nzamba sungi kutongo petit lelo zaka na maudité bakundi quand même. Merci beaucoup na maman Madongoma, moi c'est Fio Tingoma abenge la mobile ne la police et puis maman Charlie Malula wa to boto la biso bébé ya José. Pardon mais maman ngo olobengo toi bandela ngomna na muno on misota moi 3 fois. Ça dit mais c'est que ça na batu mususu babengela mibali na bango la police. Wana zanga mna. Il y a Fioti Chapelet yo oyebi Neymar tout solo la kanakin na pesi bambote mais précision ya mambozo lo bande et bominga quoi. Mère continue ko benga pe ba la police ko benga pe ba policier té quoi. Donc dans les bons pardon moi D3 ya Kim ça sera bien. Moi rapide que moi D3 ya Kim papa et ma bambote ya trop aux artistes oyebi makambo yo Fanny bambote ya trop na pesi mbote na Yamado Karine na pesi mbote vraiment mingi so na vandi na groupe ya Ser Solange ya Mindondo bambote to ba terre tout baza kuna na linga rabino mampata
mokanisi na bosani Jojo. Merci beaucoup Hervé Moyo, j'espère que atikina ta moi une minute pour Francis tu na Suisse ACP là. J'espère que ça lui au plaisir et na bosani te bosé belé anga ya nzambe Hervé Moyo retenir la rigueur vraiment. To suki awa. To kuta na prochain numéro. Na sabina à chaque fois na benda la beauté deuxième république. Ma beauté na tikela ba Matika Songo, na tikela ba Frank Steman, na tikela ba Adams Luzo le mon ami na pese au moté, na tikela ba tout le monde ba Hervé Moyo na tikela bino ngana na beauté deuxième république ko lukate o chérie on va longi mabe on va kitoko rien beauté deuxième république. Bon s'abonner na Congo Makambo TV yanga moko Ansu Luzo lo bina ngana o chanter ba site trop na sina sa bino Congo Makambo TV ezaki Congo ya lobby. Mais na moni ke Congo alobi moko sawa na so diembela na succès ya bord nanga Congo Makambo TV et puis ba chaîne partenaire Africa Telema TV ya boss ngala 207 tout abango ya Clarisse Plasma Vitesse TV ya la cadette de la presse moi na mokia fongole lo na Darling Love. Bye bye, on se retrouve na numéro ya pour na ra 207. Bye. Bana King bana poto serviteur na bino ye obolinga na kombo ya Jino basuso pembe. Hola osiliki kama osigango mingi ba nouvelle nanga makambo nanga makambo ba ninga misusu ya ba artiste Congo Makambo TV Congo Makambo TV si tu es biso makambo bien ya ba musicien Congo Makambo si tu es biso ba information ba actualité kitoko tozona Congo Makambo TV bolanda Batualité tout bolingaka théâtre, musique, football. En tout cas, Congo Makambo TV, vous mettez là. Congo Makambo, la chérie Copertos, les 5-7. Vous avez orgueil. Vous avez orgueil. Nyonso, ils ont la carte Congo Makambo. Et là, vous avez Congo Makambo. Congo Makambo TV, et nous sommes en réalité. Congo Makambo. Formation à source. Formation à source. À toi, Congo Makambo. Ninga Roberto. Mboka na yo.